Tande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masanjoli, po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mokonzi, toliki na nsima kolia oza na posa mbuma ezala lokola dessert. Kalingi ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo pwete nalumba solo ya bonzambe boyo penepene na bato. Okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo pwete nalumba solo ya bonzambe boyo penepene na bato. Osalanga mwinda pwete nangengisa mitema mitumbisani lokola mungwa ekobatelaka mosuni na tokola Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Sephora Kachetti, bonsoir à toi. Brigitte Tumbula, bonsoir à toi. Marlène Pembele. Tantine Yakoule, bonsoir à toi. Miguel Kamavatoko. Bonsoir à tout le monde. Marie-Jeanne Loufouloabo, salut à toi. Totolia, Lunda Miflor, bonsoir. Encore une fois dans notre rendez-vous de ce soir. Toko Véronique, bonsoir à toi. Bonsoir Angèle Ediasuka, bonsoir Elena Malilia, bonsoir. Voilà, bonsoir, 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 chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki et votre servante étoile d'amour de longue jambe. Encore une fois, dans notre rendez-vous, Boyebi, tranche auto célèbre nous toujours, auto pesa bon, on a titre à sauver le couple congolais. Merci encore une fois, la binonion sur Bolandarabiso, Nzambe Apambola Bino, Tokomega sur la sujet sur le lot, na cadre toujours yako aider à sauver la communauté na biso, na ba couple na biso, n'enge tozali ko vivre. Vraiment, vous limbis encore une fois, na émission Tegoleka, Bomona qui réseau et dérangeant qui biso, maintenant si le lot Nzamba vous le contrôle, il y a émission le lot, Tokoka quand même ko sur là, Tokoka ko peka sujet ya le lot. Merci à toi, Romano. Jolie Coco Puissance. Étoile, je laisse la parole à toi. Au père, ça va fanatique un beau et puis n'a pas bon si je n'ai vu sur l'élo. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Toko, Véronique, bonsoir, bonsoir Nabinounos, bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir, bonsoir Mandegonos Bolanda Abiso, Mandegos Bolinga Abiso, non plus Bolinga Abiso, Biso Tolova Abino Kaka, bonsoir Nabino. Donc, le sujet est là vraiment, il faut regarder attentivement parce qu'ils allaient vraiment très, très touchants. Et tout ça, ben, après ça, appelle la bino, ndeka toloba kele, ba pesa biso ba sujet, ba kole ba sujet, ba zaka derrière, ba landaka.
bayoka nde baotanga nde bozokoma et après bazozela pe bapele mpo bayoka baconseil na bino eza très très important donc tokompte sur bino bohésite te bobenga ebele bokoma lettre aussi sur le la sujet mpe bokomi bobengi et osale du bien peut permettre pas kozwa décision bien quoi donc ben voilà na content ndenge boza na nde borespectaka heure à rendez-vous na biso boza toujours na biso quoi. Voilà, merci chers internautes. Merci boyoki bambota étoile apesi bino. Bandeko sans plus tarder to bana bongo lisolo na biso ya lelo. Bandeko tant to bisaka bino to fongola misu na communauté na biso. Eza pasi makambo za koleka na communauté na biso, ça fait vraiment mal na côté mibali et puis na côté basi et tout ça passe mingi. Chers amis internautes, lisolo to beta lelo esalami na ville ya na mboka ya Finlande. Esalami na Finlande. Eza na couple moko, couple wana bazalaka bien mwasi na mobali. Balelana makasi bazalaka penza bien. Ndenge mwasi tu azalaka na mobali na ye. Je n'osais pas, mais si tu dis que ça me va, merci, c'est gentil. Lelo bomoni lelo to la tie mesu ngala lo bana osima. Bino bolula na étoile ngala lo après. Na osé parce que était ya na marge tout rasé. Na osé. Bopesa ba opinion na bino. So c'est pas ici bo so c'est pas ici bino temba ya sima na okata lisusu te comme ça na continue okangisa. Voilà. Mwana mobali wana bavandaka bien na mwasi na ye vraiment bolingo makasi bavandaka bien kokende ba vacances ndenge couple nyonso ezalaka. Vacances pour bake boy mobali kosunga famille mwasi pe kosunga famille mobali quand même bazalaka penza bien. Mais bandeko pasi ni ezalaki na couple wana bandeko na ngai. Ni babane kovanda bongo yango na vie nzamba kopesa yo mbongo na pimeli yo bana. Nzamba kopesa yo pe bana na pimeli yo mbongo. Nzamba kopesa yo kitoko na pimeli yo santé. Nzamba kopesa yo pe santé a pimeli yo eloko mususu. Couple na bandeko nzamba pesa bango nyonso o mwasi na mbali bazaka na o menzambe a pimela ki bango mwana. Mais lobi te nzamba pimela ki bango mwana. Tokoya na kati ya miso bokoyeba pourquoi na biki nzamba pimela ki bango mwana. Bakomi kovanda bambule komi kame mwa mingi. Bobi na biso batamangala na ba famille so kineti mwasi mo bozovanda zo bota te be mbala zo bota te koma ko benda mo betiraima na ba famille. E koma ka mais moi ba koloba ba sese koma ka mais ebe ningini avant de libana biso bazo bota te ningini. Et ko pesa mwasi na mbali ba solo limbala ah chérie ngana moni. C'est mieux to lukana basai na Nzambe. Alors bien l'hôpital te avec maman to lukana basai na Nzambe lokola mokile koma soka mo passe mon ko so na famille koma ah to lukana ba pasteur. Moi c'est pas boya raté andimi. Ba to ko Véronique abi coiffure le simbi. Mais ça naturel, ma chérie, ça naturel. Voilà. Pourquoi la petite teinture? Mobala bibon, to kele yo banganga Nzambe, basai na Nzambe, to talisa likambo oyo. Bakei pe baluki pasteur. Ndenge zalaka. Bonsoir Blanine Pembele. Baluki pasteur. Pasteur pe bon, hein, ba expliquer kana bango pas pasteur ka to banda boye. Mais couple les choses où mais là donc on soit mwana te habiter tout ça la nini boy parce que tu ni ba mon petit mbali yo na problème oté maman yo na problème oté parce que bon OK les camions zo pour pesa na boko Nzambe da pesa ka bana parce que bani pe ko prier pour na couple wana bani ko prier pour na bango zo prier pour na bango est-ce que moment passé abi bon bonjour. Bien que non prier pas non mais il faut quand même quelques jours il y a ba séance ba prière et pas ngai na permanence à l'église c'est rassuré pe non ba net on va la bon OK c'est bon kende a permettre de moi c'est kende na permanence pour que là bas ba séance ba prière pour na ba ko reçoit mabota na moment on va que pas pasteur
Maman na mwana bazali groupe sanguin moko. Bobine za so moi boza na couple soit mwana so boti mwana soit dans un groupe sanguin mobali be ya maman mais mwana mwasi ali na groupe sanguin mususu ya mwana boyoka après et yaki après boyoka lisolo maman étoile nda aussi lisango. Pasteur toye bakate so nini zo ba pasteur ba congolais akobana prière malamu. Akobana prière malamu mais suka lango esuka kaka mabe il faut akoué ya kaka paso mona nzoto ya mwasi pona sert azo ya ba prière et pas nae. Bandeko nanga oyo koma nini yango to comprendre te kabopo ba pasteur. Na début bandaka bien. Babandi ba séance de prière bien mais na suka ya ko suka mabe faut ka pasteur akoué. Likambo oyo to comprendre yango te. Pasteur nous allons dire que la séance a prié pasteur comme le coup et la serre. A comme le coup et la serre. Et il répète que pasteur dans moment là n'engage serre à une état moment faible à Luka libi qui va pasteur et que ça là que pasteur abimi na serwana abusé na serwana. Serpe a bomba au lèvres à mobali a bomba. Mobala bika ke mwana mwasi na ngazo ba prière pas passer pour na to luka mabota. Bande ko za passer vraiment eza passer kambo oyo eza passer. Nini yaki après bande ko nanga tango ndeko mwasi abimaki na pasteur. Na pesirele na maman étoile. Silisa lisolo oyo nini yaki na suka ko bima mwasi ninga bimaki na pasteur wana nini yaki na suka. Bande ko ba kolanda yo. Ben, merci. Donc, dès qu'on dit papa Didier Ocholoba, donc moi, c'est un pasteur. Donc, ça dit que, à ça peut mon bail na elo au mon côté. Avant que Babando Luka ba délivrance par pasteur, donc les ba vendre à zozona ma botate, ba kenda ki ko consulter ba médecin des cas ezalaka, ba gynécologue ba bibo et Rolande la bino pour topé sa bino traitement pour na aider au bota comme ça et tout avant. Tu peux savoir notre traitement, donc tu reçois bien l'examen. Moi, si tu reçois l'examen, pour aller vraiment ce qui est stérile ou pas. Mon bail peut reçoit l'examen, na sperme, mais pour aller que ce qui est pas un problème ou pas, parce que souvent, mi bail ça a problème ou t'as qu'à pas moi si, mais pas mi bail té. Donc, manière moi ça va démarche très bien. Après, tika ba démarche, donc sali pesi bilo nyos ba médecin ba gynécologue ba senga ki ba pesi, après tika ngo ba kena bango pas pasteur. Et après, ce qu'on hôpital les benga on va répondre à bango du sous-souté donc à quoi n'ont pas passer à comico le bayo les mususu na famille na bio bakanga ma bota faux délivrance ndeka papa Didier Ocholoba. Et après maman moi c'est on pa ya kozwa zemi tayo kozwa zemi mon bal ya sepela le bibo passer vraiment ko sambela sambeli donc et marché donc ça veut dire passer ça une raison ça une famille mutu ba bloka kibiso. Moi, c'est Azuzé, mon bal pas beaucoup lisé, moi, na paye aye ko botama. Moi, na ko ça 1 an. Les mon ko ça 1 an, moi na tombé malade. Là, va tomber malade, ba me na hôpital. Ba ebi be que moi na venu dans la pour ça faut pas c'est makila. Donc photo zong ça, yo maman photo sur l'examen total ce groupe sanguin na on a moi na et kokani. Si comme maman abi be oui, moi na ngai groupe sanguin et kokani. Et c'est ben non, les mois na bota na groupe sanguin ya maman na une chose qui est normale. Et après ça na bala musu soit atika la na groupe sanguin maman ou soit à changer razo asule ya papa. Les ba yo sa examen ba yo mona ke maman na moi na baza na groupe sanguin te ba biso moni groupe sanguin non na moi na yo échanger ça sous pareil tes ça identité. Si ko font ba no ya mo ba ya KIP ba ça examen comme ça et tout groupe sanguin et cocanité. Ah bon? Donc, il faut que maman te, il papa te, qu'est-ce qui se passe? Et après, mon bail, si ba bimi na couleur na moi si bazo soit na moi si ko gynécologue na bande ko la bango dossier. A moni bango kande ba minde kande baza messieurs, madame, bonsoir, ça va, oui. Ah oui, oh bon ça ni, oh toi na mona biso, aza hospitalisé à moi na. Abinde ni moi na parce que biso examen to sala ki sperme na yo za makasité za na puissance ité pona o tia moi 6e. Espère mieux qu'il fallait tout trier comme ça pour biso to ko tsaze mais bon na notre traitement tina suka te mais ko botate mo ba comprendre ta bible ah bon nazana na problème ko bota mais ndini na boti nazana mwana après comment poser moi cette question bible yo ka docteur mamba Ocholoba
Et en plus, moi, na bible ke makila et kanangate. Fille nazo kokoloba te a commis perdu bani. Après les bazongi na ndao comme ça to akomo lo babewi na ebite mukolo moko le na kendaki ko sala veiller prière là yozaki na musala o lo baki moyo ezate na sentira ki on dirait pasteur asa kingelo ko moko nzoto ezaki bien te bongo siko pourquoi oloba kate ke pasteur asa ko quelque chose onga mo pe nazaki sûreté sur ça. Mobile a commis perdu, yango mobile a contacté biso a commis perdu, abibe moi si naza moi si mala, moi za respect makambunios, siko moi no ya boko pendant 1 an aza moi na été. Pasteur pe bazo bengi ça et pas ko ça ba test comme cela et tout, pour sauver moi nana, pasteur pe alingo ko ça ba examen te. Ça fait que et comment créer ba problème na couple, le couple yana ba kabwani, likoka ya pasteur, et moi si azo vouer la vérité na moitié aloba tonton kebe voilà azaki inconscient azaki ayeba kite banini azo koloba vérité ça fait que pendant que moi si pas azo koloba vérité zo pesa frère na biso na kanda makasi parce que moi si azo apon ndimaka ke pasteur mutasala ki ebongo donc azo balusa azo sana ba trafic bani ça fait que PC kanda donc à finir avouer que ben voilà que alala na pasteur là na pasteur après moment azoka zemi mais il y a bando ko ndimate ke zemi ezaki ya pasteur donc ça ke akwa bando ko ti ko na mobile na ye ke ezaki zema mobile na ye donc sikoyo couple baby couple panzani église na Félan de Panzani donc là baza vraiment chaud et là sikoyo azo regretter azo bati alimbisa moi si na ye abokola mwana wana eza kwa mwana na ye parce que yepe mutu abokoli zemi wana ti le mwana ngwa kokisi 1 an ou bakabwana bango libela comme ça et tout fille on a tika vivre vie na mwana na ye donc on a question frère na biso solliciter biso vraiment donc aza pe na posa ba réponse parce qu'aza perdu azo comprendre te asa qui confiance na pasteur on a comment qui loko l'ami de famille il pasteur à trahir et moi c'est andimi que asa qui quelque chose na pasteur mais pasteur azo lingondimate que asa qui quelque chose na moi si wana kende pe kosaba examen ali mpe okosaba examen te sikoyo soki oza innocent pourquoi ozoboya okosaba examen donc yango eloko mpenza ezotungisa biso le jour d'aujourd'hui donc toa mpe na posa na bino frère oyo apesi biso sujet azolanda biso po oyoka mpenza baconseil na bino eloko nini bokoloba atika mwasi wana ou azalaka na mwasi yango apardonne ye ou est-ce que vraiment on pardonne selon erreur à munene bongo bokolize mozo kanisa kenzamba sali o grâce à pesio mwana nzoka ndo boko no mwana mutu mususu est-ce qu'akokoka est-ce qu'akoka ko pardonner retourner la page jusqu'à présent passer en ya kana ndako ba respecter énormément comme membre à famille est-ce que vraiment akokoka vraiment ce vous avez na place na est-ce que vous pardonner vraiment acte pareil ou atikae siko la ba famille ya mwasi nanu bayebi te ke mwana na bango asalaka buzo bana pasteur siko bazo bate nini bakoyebisa famille akoyebisa famille ya mwasi ndenge nini kenga na boyi mwana na bino parce que mwana na bino zeme wazoka ezaka yanga te ezaka ya pasteur azoyeba te siko bandolobela yango ndenge nini donc yango ya mpenza ke baza mpenza na posa vraiment to aider bango surtout ye donc a contacté biso aza vachement perdu aza mpenza na posa to aider ye ndeni akoki kosola babelle parent ndeni akoki expliquer bango histoire est-ce que akotie kolinga mwana wana toyebise kaka akotie kolinga mwana wana parce que azaka lokola mwana na ye parce que mwana ayebi ye tant que papa apardonne fille yango bazonga na bango bavanda ensemble donc ben voilà quoi histoire yango eza très complexe et ça mpenza mpasi bapasser bazobebisa bafamille ebele donc so bapasser vraiment bakoki ko changer un peu ba comportement quoi donc so omoni ne loko moko te tiko kosana ke okindoki ba nini yaka to ça ba délivrance ba veiller des prières des trucs comme ça là et tout il y a pena un peu moi si amour est-ce que pasteur a droga qui est ou est-ce que pasteur a profita qui na ndeni ça qui yo muto bala oza mobile no ya bien bon comme ça to comme na point là ke okozatiser ma pasteur c'est ça aussi papa Didier Masou qui sont lobini. Merci, merci, chers internautes. Merci Boyoki. Lisolo, au moment où à Siliseli Biso. Vraiment, elle a passé. D'abord, point de vue, la fille d'abord,
asala semblant te ko ayebaki te nalalaki namoneka pasteur atouche nga, elle était consciente. Eloko oyo to comprendre yango te Maman Étoile. Toyebi te bino basi pourquoi bozalaka faible nengwana devant ba pasteur. C'est pas tous les pasteurs hein, parce que il y a des pasteurs qui balandaka biso. Mais pourquoi les femmes vous êtes toujours faibles devant le pasteur? Tu comprends le côté. Yo qui va prière mususu. Vous allez mobile na yo. Vous pouvez passer confiance. Et tant que vous touchez on nzoto. Pourquoi moi si au kotika on se laisser faire? Ils ont raté on a déjà un. Et, ben oui mais et de deux temps on va la tourner qui est. Il fallait avoir la vérité. Il ne fallait pas que ça mobile que non. Ah, non, on a touché non. Ayebaki nae. À cause ça va dire ayebaki nae. Et ça passe dans la communauté dans biso baneko basi baneko mibali. Ya ngoto osala émission o pona ko zongo za na conscience ya ba couple na biso ni ndoko ko tamusa ba couple na biso baneko nanga. Et là on répète à cette na likam oyo makamni toujours on appelle mingi na ba couple le bandeko nanga. Biso mibali surtout. Bokobana mwasi na ndaku omona bobotaka te. Biso mibali surtout tozaba négligent makasi. Pona nini? Tosundolaka nyonso epa ya basi. Oka mwasi on tabotaka te. Or yo mobali jamais okena ko consulter médecin. Jamais okena po yeba so botaka te. Tant let mobali. Au lieu qu'il y a que consulter médecin avant tant amoni baso botaka te. Azu mwasi na mbali ba kepa médecin bango mibale. Azo itawana te. Toye po na yeka ko kize mwasi kongo ke mwasi ndabotaka te. Ya mona kwa totambola ka boye ozolia totambola za bien okanisi ko za bien. Or bonsoir Martin Laurent, bonsoir. Les loni les ont les couple. Mon monde oh est baby Maman Étoile. Bani balandi monde oh est baby. Et quand ça pour vendre immeuble moko na ba voisin. Ozo bota na mwasi menzo ka bana mwasi to bota na bana na yote. Voisin mo mzato bota azobota e bana. Makambo tozo mona ngo mingi bona na histoire moko ya mundibu moko ba bota bana 6. Et les gars pe na France wana. Et les gars tina information ba bota bana 6. Nzona bana 6 wana nyonso ya mobali wana te. Mobali wana nzona zaka incapable ya kosala mwana. Mwasi abotaka na camarade mobali. Abotaka na camarade mobali. Nzona bana nyonso ya camarade mobali. Donc biso mibali neto vivara boye, toyebaka eloko o quand même, to négligeaka ngote. Neto vivara boye, to za na ba porte de foot ba assurance maladie, ça coûte rien. Aujourd'hui super menayo. Salut à toi Noëlla de Bundes. Motema Emilia Maemba, salut à vous depuis Saint-Étienne. Tofutaka assurance maladie. Odu super menayo, aucun n'a pas médecin. Batali soki eza na vitamine ya créer moi na ou pas. Soki eza te ba peso ba kisi mais biso to nekjagelo ko wana. Mibali mingi to nekjagelo ko wana ba couple mingi baza victime makambo yo. Mobali azo kwa kizeka mwasi. Azo kwa kizeka mwasi, mwasi abotaka te, mwasi abotaka te mais ye moko akena jamais ko consulter médecin. Et ça passe, salut toi Sergei Belesi. Et ça passe, Maman Étoile. Il y a un autre qui a une mission, il y a conscientiser encore le peuple congolais, le couple na biso. Pour que bon ça va couple. Tala ndeko mwasi elo ka ko sala. Avec le coach na pasteur, moi na botami, ndeko mbala bika ke wana mwana na yepo pasteur a fait bango ke non, ba comme à coucher presque tous les jours. Pasteur c'est bon on a sa prière, bino bo couchaka presque tous les jours, nzambe a ko sa bokozwa mwana. On peut coucher tous les jours. Maintenant, coucher tous les jours, voilà, moi, si il y a bimi sur un pasteur. Alors, il y a pasteur qui nous dit, mais quand il faut passer à ma casse, il y a robot taban. Mais mon bal, on a incapable pour te super mener la vitamine T, il y a une casse, il y a robot à moi, nati. Tala, le couple n'est commis, na péril. Couple commis en péril pour nini, du coup, là, vous obawan. Oui, bande, on a un combo, il y a moi, si on a oui, mais bisomon, c'est comme il bali. Biso mo na mibali sikoyo. Ouais, comme à un niveau que au côté na moi sinon bon, qui n'a pas passé avant qu'il va passer, il y a des médecins d'abord. Il y a des médecins. Tu vas y avoir un médecin, après OK, il va passer. Et ça passe ming bande mibali vraiment et loko to ne jangote na habité Maman Étoile malobombo kayo. Ben oui, des fois moi ils ont ba mibali africain, ils ont ba ndibu ba noir. Soki
moi ça zokozwa zemité batiaka eka coupable jamais mobile africain ko a pensera souke ngapi na koza pe na problème to komona médecin to consulter donc so zokozwa zemité akomi kaka longwana mwasi mo abotaka te obotaka no kutu te ozo pe na capacité ko bota te bani mais bazora jamais idée wana kebe voilà to ko consulter to komona médecin ebisa biso entre toi et moi net azana problème comme ça to soigner problème wana ya wana comme ça itu eza na baafricain belé comme cela et tout je suis sûr babokola bana na bango te babokola bango bana bato mosusu likola kama orgueil wana comme cela et tout oyo baafricain bazalaka nango africain ko amoni mwasi ako amela apilile ye moto alataka stérile ye moto asala mambebele be aloba boya yo na bapilile na basterile na yo omibebisa ule mosusu kuta olongwana bazemi te abambi yo comme ça et tout na pour jeunesse no peut-être olongwana bazemi yango wana lelo ozokobota te mwasi moko incapable yo ozofinga na le mosusu mwasi ya bato abotaka na ye alongwana na ye mpe ezemi te mosusu problème eza ya yo parce que besperme nyonso ya mibali eza efficace te eza na besperme eza ya très très faible comme sala ete kokosala eloko moko même pas ye sikoyo akoko amonaka kaka ke leka osala amour mai wana ezobima azokanisa ke nyonso ekoka nzoka nde ezanga nango vitamine besperme eza na vitamine te eza na mposa soit bamelango bakisi soit baede ye ou soit examiner yango batrie yango mpo batia yango directement na kati ya nzoto ya mwasi mpo esala quelque chose mibali yango ya comme ça tofo koyeba so oza na mwasi oza na problème kende oconsulte oyebisi mwasi tokende oconsulte toyeba soki yo ungai nani moto aza na problème ça sert à kobwakelaka souvent mwasi libabe wana yango ya baconséquence ezosama ya boye donc eza nango kaka te ke o pasteur wana eza ebele dans le monde bato ebele babokola bana ya bango te bayeba même pas ekoza mpe mwasi mpe aza nko mwasi ayebi ke ye abotaka na ye atente yo mondo olobi obandi otente mpe na kamada ya mobali okoma obotaka mpe na kamada ya mobali parce que mobali ako azojoue na ye butetu comme ça là et tout donc komi no mpe otente mpe obotaka na kamada ya mobali yango ya foere moko fo vraiment koninio omoni koza na problème comme ça tomoni mwasi aza na problème kotake ye te kofingafinga ye te olongo ya bazemi ndumba mwasi boye non oyebisi chéri tokomona médecin tokende vraiment toexpliquer problème bapesa biso traitement après lele bokomona médecin oyebisa bino net aza na problème soki eza mwasi oba mwasi yo nde moto aza na problème eza boyeboyeboye fo zwa traitement boye soki eza mobali oba mobali yo oza na problème nde eza boyeboyeboye fo totraite yo sikoyo biso sikoyo baafricain toza tellement orgueilleux comme ça tout omonaka ke oza l'homme donc nzoto ekoka nyonso eza bien nga na koza na problème te problème eza kaka fille wana asi alongo ya bazemi fille wana asi asala badege na bujeunesse na ye na bakisi na bango bamelaka na peut-être yango moto ekanga ye mabota c'est ça les conséquences faut vraiment tomikitisaka non chéri problème wana mosusu eza kaka ya yo te na mosusu eza problème na biso mibale tokomona médecin mpo médecin soigne biso boke kuna bozala surpris okoma kuna bayebisi oke yo mpe mobali moto wana problème mwasi na problème te donc bandimu mpe baza na baproblème wana parce que nga naza na collègue nanga moko boye ya mondimu mobali ne tetu andimaka te ke aza na problème donc ye ake kosala baexamen na ndenge na ye médecin yebisi ye oza na problème te memela biso mobali na yo mobali na mondimu abi jamais abi ngai africain comme ça tunaki epa bamédecin comme ça tuba bando examiner baexpert na ngai ebanda boninga aza na problème te apesa fille wana punition comme ça etu fille wana abotaka te ti fille yango comme ça kosalaka na minde baye kotia ye baide mondele ayebisi ye boye ke be voilà chef na biso d'équipe ayebisi ye soki olingi oyeba ke yo obotaka alors luka kope moko boye ye mpe bandi kotrompe sikoyo mobali na ye ya ndako kotrompe mobali na ndako aye kozwa zemi la yo kozwa zemi aye kocomprendre ke ye aza na ye bie ye abotaka nde moto abotaka te eza farine nde moto abotaka te donc yango afo osala très attention sikoyo farine sikoyo zora azwi zemi azokasa ke mwana na aza ya ye sikoyo biso oso na mosala toyebi ke mwana ya farine abokolaka ezala mwana na ye te likolo aki orgueil comme ça et tout azobokola nde mwana mutu mosusu comme ça là et tout donc azobokola nde mwana mbanda nzambe purement azosala bango grâce tout va bien mwana yango aza bien mais mwana na aza ya ye te mais l'air fiale akendeki komona médecin ayebisaki abondeli mobali na yebisi yaka to komona médecin yaka tota basalisa biso asali ki orgueil na ye ya kimobali ki orgueil wana eza souvent mpa baafricain parce que mundele so ayoki mwasi na aza na difficulté ozwa zemi akosala proposition comme ça et tout mpo bakende basala baexamen bayeba mundele nyonso médecin akoloba mundele akoaccepte yango so ayebi oui faut to prélever baesperme comme ça tout mpo to étudiant akopesa
mais siko biso mobala bambe ya banoir baza mingi te akondima comme ça et tout ba prélever exterminer comme ça là et tout pour ba étudiant baza beaucoup te qui orgueil wana ezomema biso na berreur ebele donc yango faut ça très attention yango ya banoir baza ebele bazobokola bana bambanda bazoyeba te na bandibu y compris baoboka eza souvent baafricain na remarque yango beaucoup pa baafricain parce que nga moni aza na épreuve wana mosala kolegi na nga comme ça et tout akoyebakanga monoko te explika histoire toyebi histoire na ye eza mawa mingi comme ça et tout sikoyo garçon wana akanisaki azalaka na héritier maza na héritier te en plus aoza mpe koyo bato obakisa mwana mibale bo obakisa mwana mibale deja ya liboso kutu oyebi bisika auta tolingi obakisa ya mibale ya obakisa ngo ndeni donc faut ça très attention vraiment donc mibali faut botika oza orgueilleux malade eyelaka mutu nyonso problème eyelaka mutu nyonso donc eza kaka te ke biso basi ka mutu tozwaka baproblème wana quoi donc c'est ça yango wana elo peut-être obeta sete mibali ebeye comprendre wana mwasi azobota te kofinga ye te boke oconsulte médecin si bokoyeba baraison okoyeba baraison comme ça là et tout pourquoi azozwa zemi te eya te ke okoma mbala moko ndumba moko boye komi olamuki no mabe okoma otraite ndumba moko boye ndumba mwasi ta tobotaka te baninga bazobota yo obotaka te nzoka nde problème yo nde moto oza na nzoto ozofinga no inonsa bato pamba donc faut ça très attention mibali na biso banoir vraiment faut changer un peu de comportement faut comme un peu souple quand même donc nga pour moi tata garçon falimbisa parce que ezali orgueil na biso moko banoir yango nde moto ememie na berere wana falimbisa alimbisa ye kaka toute façon mwana pa yebi etanke papa limbisa ye kaka ozala mpasi mpo na ye alimbisa ye mbala nsima comme cela et tout ozala mayele eteyi ye eteya mpe ebele eteya mpe bato nyonso mpe baolanda biso mpe comme ça etu na émission eteya bango soki oza na mwasi oza na problème kofinga ye te mema ye na hôpital tofuta bassurance te ofuta assurance na yo comme ça tokomona médecin na ya volonté okei comme ça tokomona médecin de famille atindi bino na hôpital amone bakomolandela bino donc vraiment nayebi te franchement fo eteya bato ebele ngai histoire esalinga mpasi esenga mpasi na mawa parce que imagine eyeli frère no bokolaka mwana mbanda ça fait trop mal. Merci Maman Étoile, merci beaucoup. Papa Martin Laurent a posé cette question est-ce que en cas de stérilité moi ça kolinga mbali te moi ça mbali ba kolinga moi ça dit bolinga na so bobo taraté là c'est autre chose Papa Martin Laurent ya on doza oloba skis ceux qui vont connaître pas médecin vont constituer un médecin va déclarer mbali que ça stérile ko bota te ah ceux qui moi ça botaka et comme les kamusko moi so lingi bongo alingi bovandi bongo ndimi ka bota na ete ceux qui vont dire que moi c'est nga ko bota te et que yo botaka ah on y va na mais o ezaki mobile ayebi ke abotaka mais akende pas médecin te mais a confier moi si na akende pas pasteur va ke sambela pona bazwa mabota comme quoi que moi si ndabotaka te mais moi si OK quoi biser na pasteur ah mais là c'est autre chose nga personnellement pour nga je ne peux pas la pardonner. Je ne peux pas la pardonner. Et déjà dans la salle qui yango dans la bible na pasteur. Bonsoir Dama Kemba, bonsoir. Dans la bible na pasteur, il fallait qu'il aille mbala. Moi si oyo on a bolingo mbali na yo abanga raté. Même si aux un moment va prier yango ya ndenge nini. C'est comme que pasteur en touchant na nzoto, moi si à solo, il faut gagner la pasteur. Il faut gagner la pasteur. Au côté quand on se laisser faire ti, on dit compliment là moi si ils a jeté hein. Ils a jeté moi à se laisser faire. Mon bal au côté au pénétrer pe dans nzoto na ye avant niga bazotala. Il faut bolingo ezala, ça dit moi sur la linga ki na ye. Et puis ceux qui a passé au en église parce qu'il n'a pas les banaka c'est que babi me rappelle déjà bandaka là, mbali na ye baraté. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Chantal Mbouyi. Kobota eza bolimote, oui. Kobota eza bolimote, oui. Mais il faut que na moment nini, na occasion ni moi sona abote na garçon wana. Eza comme pardon te po na ngande mobali ata Tanzania aluka moi si mususu. Lokola moi sona bota na ye. Et que le problème n'est pas naïf, c'est pas grave. Atika, moi, si on a continué au bout de la pasteur, hier, moi, si mon sous à un système, moi, a eu super, mais pas moi, si, et puis, à Boti.
Voilà. Pour nous, eza ni wana. Ba ndeko mibali eza pasi. Eloko oyo esami pa ndeko mibali eza faute na biso pourquoi? Quand on lobi en étoile, to négligera eloko trop. Na biso ba congolais toza minimum o ba pas médecin ba test ya spermatozoïde soki akoko bota ou pas. Si vous avez un bota, mi mona bika ki wana papa nanga. Nzoka papa neza pasteur. Oui. Eza mami, mi bali to saka mahele bandeko nanga. To neglijaka eloko yo te ba couple mingi leo na poto. Soki nzama moni saka mitema ya bato. Baye mama ko o papa nanga solo, o mama nanga solo. So nzamba ani ko moni sango. Ba couple belé ko panza parce que bana mingi bazana banda ko yoka. Mwana ya mwasi wana te, oka mwana ya mobali wana te, me okokolaka bana baza yo te. Eza mingi na que mwana zaka ya mama parce que mwana mama za mwana mama nde mwana papa te akoza mwana papa te mais mwana mama za mwana mama parce que mama mutamemaka mama pe mutayebaka soki zena kasi te mwana mama oui na sens wana so pe papa azwa mwana na koma ya kominga mwana ye c'est normal ouais. Donc makambo oyo eza pasi vraiment ba Congolais to fongola mato misu makambo oyo sa mamingi bokona mwana mwasi ko zemi pe boko rappel zemi tout abiki ya mwana na nzoka za ani mwana na yote oui c'est ça faisons attention le loko bandeko na mibali ezo sala mamingi na bandako mingi makambo ezali na bandako ebele makambo ezali et puis moi sans kosa ni ko na yebaki te mon ega passer à ça mais non arrête tout ça va mikete tout ça va mikete passer à tia comme nzoto no azo peni na a contre nzoto yo moi so bani ko yebaki te ba melisa ki masanga te ozaki normal il faut tout arrêter il faut tika lokuta nengwana tromperie comme oui papa tu dois comprendre te papa Martin Laurent tromperie oyo et comme na poto tozo comprendre yango te on dirait Satan davandeli yango Satan on aime davandeli ba maman na biso kala mona papa ko dada sa mo pulo ndenge nini mama vandaka azo couvrir kutumbali na ye mais ya lelo te to vivre na monde ya Ancien Testament c'est vrai maestro maman Nicole maestro mobali wana ataso alimisi fi wana a chaque fois tant mona mwana wana kande banuzonga kande banumate na mutu et puis le pasteur il fallait ndimami kitisa asenga pardon andima ke oui na saki ko mais azo wanga na lisusu mais yango ba pasteur o penza na invité je ne sais pas tout que wa ba pasteur oyo azo wanga parce que célibataire te parce que na moment de délivrance bande ko sama moi sina kende vacances na kin na bana. Donc, yango wana eloko ke azowanga parce qu'azali célibataire te ana bangagement na peut-être yango am dezo pousser awangana à quoi azana bangagement na e. Donc, et en plus tu peux bazwa bango tant que ba parents ya mariage. Oh là 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 makambo yo ba parents oyo. Makambo ba parents oyo za pasi. Eza pasi maka ba parents oyo. Oui, et ça vraiment infidélité moko totale pour l'angane mobile ça sert à rien à continuer na mwasi wana. Alors moi c'est mon babe ayeba ki yango ozaki consentement na bango. Voilà. Oui papa Martin, il y a des pasteurs aussi au bazape na appel de Dieu bazali. Mais to yeba te ndenge ni ba komaka facile devant nzoto ya mwasi. Oui, comment va quoi yaka devant nous autres moi so moi si il faut quoi yaka mais moi on a un appel de Dieu bon passer ma semble ma casse mais devant nous autres moi so mona ba comment procéder on ne comprend pas pourquoi ma étoile ni niveau ça là ka on va passer ba comment toujours à niveau là il y a comme faible devant nous autres passer déjà mobile azakane déjà faible déjà dans nous autres moi si et ya mibalo ba yebi ko maîtriser nous autres na bango. Et là, mon bal est bon maîtriser nous autres, on a été normalement en général, mon bal est vraiment faible, vraiment dans nous autres à moi aussi. Donc, et ça, avec les temps, on a l'expérience, au vivre comme ça, il était commis air moko,
okwesa ba piège wana te que moi si so omoni moi si okwei des trucs comme ça là et tout. Donc, pasteur, azaki fragile, chose qui est normale, les connus, parce que peut-être moi, c'est à manquer qui est, il y a un ça à jouer qui fragilité, il y a peu de compas de pasteur, un peu ce qu'on a au prêtre, comme ça, comme un pasteur, comme ça, qu'on dit maintenant aux pasteur, parce que normalement, on a qu'ils appellent un frère rebelle comme ça là et tout, l'aime sous la jeunesse, na ya koka na eko draguer, ta eko dit comme un pasteur, parce que ça va passer, on soit vilain, mais nombre ya pasteur, azo là, le colca, moi. Mais aza vilain soko aza na grade wana te tant que passer peut-être balinga balinga ye mpe bongo te donc nazoyeba te passer ekomi grade moko boye ya onini olikoni parce que oyebi ke koyeba bible ka eza bien bazwaka biso kaka na ndenge soko oyebi bible te amami yo kaka chapitre moko komisala etu yo moko komo tremble olobi boye donc passer la mosusu makambo azoyeba eza ya solo donc fo koyeba kaka bible comme ça passer so aye alinga sala bablai komisala etu ozongisi ye na nzela. Mais faut za makasi basi siko na oyeba te pourquoi tromperie ya basi comme makasi boye na omona ke tozongi na biso na ancien testament œil pour œil dent pour dent ba miba ba tromper tellement beaucoup donc basi Oui, siko allô? yo na moni Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. bonsoir Oui, nous avons partir après. On a moi commentaire, commentaire. Dans cette émission, on a mis trop DJ. Ouais, merci. C'est pour mon colonne sous-souper. Pour ça, la émission, il y a un couple qui va vivre 20 ans, 25 ans à poto sans problème, sans qu'il n'y ait pas de Ouais. Ce qui possibilité que vous avez. Si. Un jour, vous savez, vous avez une expérience, vous avez une vie, vous avez vivre 20 ans, 25 ans, vous avez 26 mois si, vandi til lelo donc 30 ans, 35 ans, basé belé yo yebi kuna na Suisse, na France, na Belgique, na Angleterre, partout dans le monde. Ouais. Le bapé ça expérience na bango comme ça peut ba jeune fille ba bo mama bal pamba ba ça la bere ba yo ka vindenge za kana poto kala ndenge ba ton ba vivre til lelo tout ça on va te belé ba musicien ba ta théâtre ba ni ba vanda calme ba lo ba te ba na bi monsieur pino ça là donc nous allons bien ce qui un jour beaucoup ça la émission donc idée na moi za wana merci. Merci beaucoup papa. Nzama pambola merci. Beaucoup madame. Ouais, chers amis internautes, vous qui étoile nego papa lobby, bon, c'est normal lobby, mais il y a bimisi qui sont avant pour ça déjà, il y a ça là, mais c'est bien quand même à dévancer biso na idée, c'est bien nego to ça là, on pousse qu'ils a déjà, donc ils allaient déjà quoi, voilà. Donc ils a pas si mingi, maman étoile, malubombo kayo, makamo ils ont ça pas si mingi vraiment na ba couple quoi. Ben oui, mais le problème que et loko un peu comme tromperie à bisobasi. Moi si pour ça qui même ba tromper avant nanda quoi, on lela na ye avant na chambre azolela on dirait kufeni mutu nzo anda kufeni mutu tazolela parce que mobile nazo tromper parce que ba sango ezoya que mobile a trompa ki yo tel endroit ba mona mobile na mutu boye. Mobile azongi e osali ka moi crise na o batando kama bambata no vandi na o tranquille. Mais si oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Vraiment, makambo ezopesa pasi na mao na zolanda oyo bozokabola na ndeko étoile. Ouais. Eza mawa soki ba serviteur de Dieu ba komi ba opérateur ba spécialiste pour séparer ba mabala bato na gocha pasa bato bazemi. D'abord, vous savez d'abord, quand on a pasteur, il faut y avoir d'abord mission à eux parce que tout comme il faut passer comme belé, comme la Bible le t'attends c'est à la souka bamona, comme belé, pas vrai na ba faux. C'est fait ba vrai bazali ya ba fondé bango ba dosa makamba boy. Alors, le problème qui est là c'est quoi? Na kata mabala si tu na ba mabala oyo jeune fille na ba mbasa mabala ba comme une influence c'est pas ba pasteur. Parce que la police va pasteur qui va yo que la yo mon mobile sur la kata. Je ne sais pas c'est dit à quoi. Voilà.
Ouais. Les femmes oublient que pasteur on a azana moi c'est na kata ndako. Si tu suis makamba pasteur sur le kata ndako na o atera ils peut-être le contraire. Mais moi sur le kata ndako azo bombo makambo o oui son bano mais azo yebsa pasteur. Donc azo se confie pas pasteur. Et pas pasteur. Même si pasteur à loba. Quel est le rôle de pasteur na kata ndako libala? Voilà. Pour la pasteur zaline. Ce qu'on a c'est que moi, qui n'est pas pasteur. D'abord, je vais intervenir sur quoi? Les mariages, les akakateli moana. Moana, c'est un salibala. C'est un moi, c'est un baïti. Jamais. Parce que quand nous lingana, moana na katazate. Azate. C'est l'amour qui fait unir entre l'homme et la femme. S'il n'y a plus l'amour, ça va montrer que nous lingana bien les gens pour la moana. Et moi, la zone cotate. Alors, prenez votre décision. Que voilà, le polo zaki mwana zo te bana yo kilinga pela ki asa penzela na ngai. Mais ça c'est bien qu'il y a batu ba zo bana ba koma na 10 na 20 que bana ba sangisaka ba pesa bolingo na kati ya papa na mama jamais. To yiba importance na oyo to lingi. To yiba importance mo bana na pasteur. Tu as pasteur église. Ko sansate makama pasteur ti anda ko yo te pasteur que mo bana nga leki azana si a pasteur. Non. C'est ça les histoires. Ça signifie quoi? Il faut to yiba na biso ba mibali. Topé sa base na biso ba valeur. Biso base pe base ba pe ba valeur liboso ba pasteur. Ah oui. C'est ça mais je suis sur le gars. Tinka mboka na histoire. Moi c'est moi ça mon pasteur m'avait dit. Mais qui est passé devant moi? Ceux qui ont important pour la. Ah que peut-être masanga. Voilà. Ça suffit, il faut trouver parole. Il y a un moment comme ça le gars ndenge wana. Ba passer tout, il y a ma belle basé belé. Il faut maintenant que nos sœurs, puis nos frères, nos yeba, et l'eau qu'on est au lingi. Reste pas les bas, il y a un y en a quatre les bas, ils ont yumo, quelque chose on va la botte, on va botte, hasard faible, mais yeba, et l'eau qu'on est aux 5 sabino. Ceux qui sont aux 5 sabino, c'est que c'est au cabana, ceux qui bolingo, vous avez bolingo. Quand on dit que l'amour s'importe, comment tu vas supporter ton mari? Mais quel sens tu vas le supporter? Voilà, papa, en tout cas, tout sungana. Papa, Kokatate, pardon. Zana Line, papa, Kokatate. Ndekomoka mwasi a répondre à Olobini que non. Dans ma kamba, lobi que to se confère ma pasteur pour passer à Yoka Abiso, mais bien, mais pas un Abiso pour Yoka Abiso. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je répondre. Voilà. Au moni, na kate libala, c'est quoi? Vous devez savoir d'abord que et l'eau qu'on y bien bali bolingi. Bozo qui était wapi? Soki mobala zo yokolote. Il faut voir comment vous êtes maintenant arrivé à Katili Balawan. Et ça va la moussousse. Et ça va pas le nom. Et tout le temps, biso gandenge wana. Tout le temps, le deuxième problème, c'est nini. Na kata mabala auto za lelo. Moi ça linga comme le kola wera yemba alobi molabi a comme tu la double fait. Nani simplicité, obéissance, na katanda présenté. Exacté. Somo bala zolo ba moi sikolo. Somo moi ça do ba likolo. Voilà. Les mariages. Ouais. Ceux qui alors ezali, esprit de l'écoute. Ezali plutôt na kat bala. Beaucoup monde. Ceux qui mon bala zolo que l'autre, c'est qu'il y a un problème qui se passe entre vous. Ouais. Ceux qui bossa ba no yo que l'autre. Ezali tu mwa ozana mwa na obi mwa fanda fandi. Ceux qui mwa ko fanda zo fanda. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Alors, ne pense pas que c'est le parti qui va trouver la solution pour faire le Colambeto. Parce que la Bible dit la femme a le pouvoir de convaincre son mari Colambeto. Fan Colambeto, papa. Ma caminga na zomona. Wapi. Voilà, c'est ça. Maman, dialogue est à la carte libala. Libala est à dialogue. Il faut que tous en respecter. On ne peut pas respecter la vérité dans le monde. J'avais partagé avec ma sœur et toi, ma sœur de son aïe. C'est une sœur vraiment. Merci beaucoup, ma sœur, si vous allez. Ceux qui ne bandent les vérités exactes, on continue à dégager. Ouais. Le football est pas bolingi nini. Dialogue est là. Obéissance, obéissance à quatre balles exactes. Moi, c'est papa au Kente, moi, mon bal soit attiré par le tiers. Alors, que bon, on a la tienne, ni on a ceux qui par la main, par combo, à Kente. Il faut toujours que la moi aussi, parce que Mardoché Moussokozaïté, parce que moi, ça Mardoché Nayo, Estela Mazalaxé, moi, des fois, l'action, c'est la Zara, Mardoché Mouba Nayo, mon père faisait Mardoché, moi, c'est Nayo, mais ceux qui sont là, yo, quand moi, c'est les bandes au coup de les bandes à l'éguiment sur la tanda. C'est les pires encore. C'est les pires. Ça suffit, dialogue, la Katalipala. Mais oui, papa, là, Ozap a raison, papa, Ozap a tout à fait raison, mais les problèmes qui se posent aussi, il y a de certaines femmes. Soko mikiti so la kiso lingi ozo yo kaye boye ayaba yazu de l'avant, il y a du pantalon, elle a du jeep hein. Ah ben oui.
C'est ça. Mais le problème, c'est quoi? Il faut aller la moitié des alignés dans 4 libala. Mon bel pas y baron dans 4 libala les alignés. Surtout il bilo kwana. Et beaucoup de monde na 4 maman toi les singa kalami to so là papa. Et ça là c'est ça passe mon kilo yo. Ba to zolo comme bali ya so bazali. Azolo comme bali ya so be moi c'est solo ayo kuta na mobala venti. Moi c'est solo kuta na kendenga. So bilo ko zolo le gambo so. Ça c'est photo yebe utilité importance à auto lingi. Dialogue. Ba si to ba teti, ba imba to komba teti ko so ba na kati banda. Jamais. Na tout mon ngo. Ouais. Soki maman lobi papa lobi kinga na chef. Maman lobi c'est ce que c'est comme ça. Kanga do. To comme ba pasteur ba ta rôle mo côté maman nga. Ba na rôle mo ta kati bala. Les pasteur détruit 80% ma balle ezala kati ya poto. Ya poto. Ouais. Ma balle nyonso zo kufa kati ya poto so la ni yango. Cause pasteur église. Yango wana. Ouais. Soki moi ça comme que mine église. Là il y a quelques jours on incompréhension comme là. Incompréhension comme là au pasteur à la kati mana kati makabwana. Ça c'est vrai papa. Mais vous devez savoir que non la kati libana bino tango lingana ki pasteur azalite. Azala ki pété. Azala ki parce que non les seuls bergers na kati libana les ali nzambe. Il faut baloba que non linga moi si o ayebi nzambe. Mokolo problème ko zala ko luka nzambe asenga mawa que non ibale kufate. Moi j'ai bin nzambe te akoluka avocat na ye. Soki to ba pasteur, ba par exemple papa ça ba avocat du diable. Ala neti sero. Il savait ce qui entrait. Quand c'est un peu funny, mais pourquoi pas ça? Zela nzambe l'église est changée comme nini zela ba passer comme linga ba mapala batu passer batu ba passer comme tia basi bazemi lobe comme que non akomo ba eza catastrophe. Mais papa pourquoi basi ya biso ba africain basi ya biso ba congolais surtout bazaka trop faible nengona devant ba pasteur pourquoi? Mais parce que ba moni que non pasteur vous savez je veux vous dire une chose. La Bible, quand on dit en philosophie, la plus de la forêt spirituelle de Dieu. Dans la forêt spirituelle de Dieu, il y a tout, sauf rien. L'homme vient avec la parole de Dieu, avec la tromperie intérieure. Jésus était trompé, Satan a tromperie. Satan a fait la carte à moi, c'est la tromperie. Ça signifie pas pasteur bazoïa, pasteur bazoïa, pas pasteur. Pas moi qui non pasteur dans le le mbal naïe. Mais rien. Parce que si on fait c'est important, c'est comme si nous osons respecter papa, monsieur Alibana, mais papa, nous osons respecter. Voilà. Et comment dire voilà. Donc, pasteur a un rôle. Le rôle du pasteur se limite à 4 églises. En dehors de l'église, il n'a plus de rôle dans 4 églises. C'est comme les prêtres. Le rôle du prêtre se limite à 4 églises. Dans l'église. Dans l'Ibanda, c'est tout simple. À où côté ma communauté sur le pasteur n'a été. Les gens où va passer par au côté de ma communauté, bango bazo sopana, bazo tanda ba vite makata bana bango. Yango passer comme ça n'engana. Ça suffit, les sœurs doivent savoir que pasteur a un rôle montant. Tout peut ça respect, valeur. Peut ça mon bas nos valeurs. Moi, si peut ça mon bas nos valeurs. Valeur, ouais. Moi, nos valeurs. Ouais. Il y a beaucoup de choses très important. Même la zanga ma paix, même la zanga ndengeni, mais valeur na yo ekotombi sa ngai likolo. Ko wanga la ngai te même si to na banoko sti ba yo je me suis des thèmes du premier jour dans deux ba 4 pour le comme coup. Oh, après ça nga suba ko malam te. Yo quand tu connais ba ku kuna be na malam bulibunda bulingo zala. Ouais. Tu vois pas là. Ouais. Hein? Vraiment, je suis vraiment désolé, mon azo kota kayu na ça bon. Tamba songa biso kaka. Merci beaucoup papa. Zamba Pambolo pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci à Pamba pour bonsoir Pacha. Malobombo kayu moment étoile. Et puis question posée que pourquoi basi confesse ami na ba pasteur qui n'a pas na bango. Et puis moi si alingaka azana mutu aza très en écoute azoyoka e. Siko soki boana ba mbrouille na ndako boko so dialogue. Appel écoute. Allô. Bonsoir. Oui, en fait, j'appelais pour intervenir. Ah, d'accord. Maman.
Ok, d'accord. Bonsoir à vous deux. En fait, Ngai, avant on a déjà ce sujet. Déjà, je vous félicite pour une première fois. Je suis d'accord et avec Didier Masuki, et avec Madame Étoile, et avec le monsieur qui vient d'intervenir. Ouais. Vraiment, c'est nickel, nickel, nickel. Parce que des fois, je ne suis pas d'accord avec Madame Étoile, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous trois. Mais par contre, moi, déjà, pour la question Moko, avant de la vie facile, je veux savoir, parce que moi-même, j'ai été un peu victime, pourquoi les Congolais n'aiment pas se protéger? Parce que ça vient de là. Toi, tu sors avec un homme, je suis désolée, hein. Ouais. Tu sors avec un homme qui est marié, et toi, la femme, tu es mariée, et pourquoi vous ne mettez pas de préservatif? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et parce que moi-même, j'étais victime, parce que j'ai connu les Congolais, ils testent les préservatifs. Ils sont lobby, tout ça avec l'examen. Lobby. Mais c'est quoi le souci? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Oui, ça arrive parce que l'autre, le bataille, qui est sous gêne à l'élo. Mais moi, je vais donner un exemple simple. Ma mère, je peux dire, elle est rescapée, raison pour laquelle on appelle ça, comme on n'arrête jamais la mission, elle est rescapée de sa famille parce que ma grand-mère, c'est une Congo Moutandou, elle était secrétaire des Kassafougou parce que, bon, voilà, secrétaire des Kassafougou, divorcée de mon grand-père, à Babote Maman Nanga Yemoko, après, à Bota Nami Bali 5. À leur époque, je vous dis bien, à leur époque, hein. Donc, pour vous dire quoi, Kindoumbe Bandi les lotés. Mais sauf qu'il y a les lieux comme grave parce que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la mondialisation, moi, sur la moi, stringeza di banda, il y a un autre c'est remarqué. Mais Kindoumbe et Bandi Banda Kala, parce que les lots, on était sur concert. Concert, moi, ma grand-mère, famille de Bongo sur Bazaki, fan club, il y a l'eau maquette. Et pour ma telle, elle devait même épouser ma mère, parce que mon vent dans le coin où il y a famille maman Nangaï. Donc, Bazaki femme que dans la concert. Le long concert, comment on était aux années tout et kraka. Pour dire quoi? Banda, le passé, Banda, ma grand-parent, ou nos ancêtres, tout ça existe. Comme on dit en français, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Mais moi, ma question, c'est seulement de savoir, j'ai remarqué ça dans notre communauté, pourquoi les Congolais ne veulent pas se protéger? Toi, tu sais que tu es marié. Qui t'a évité de marier? Pourquoi que l'homme te mobimba pour la table de soukali yango? Je suis comme malade, je me mets mon ninga. Je suis comme bana, bana batika des tickets. Pour moi, déjà, c'est la question que je voulais vous poser si vous pouvez les développer. Mais par la suite, nous allons répondre ce que pour la mobile va poser dilemme. Je suis désolée. Ce que les moi, c'est limbisanga, mais baboyana. Baboyana, pourquoi? Parce que place au moins nous azali teko en tokolo parce que vous avez marié azali teko bo e bon mona mwana wana et bon rappeler end yon to mona même sur papa bomi mobali pardon papa bomi mwasi to mwana e mo ba sujet ya kati bo éviter donc mona déjà azali déjà occasion shit ya papa wana donc et puis en même temps on le basiko pe dans la pasteur je suis désolée même pas au pasteur même aux femmes. Moi, je suis parmi les femmes congolaises qui ne se confient jamais au pasteur parce que j'ai rien à foutre, je suis désolée. Je prie avec mon Dieu seul, je suis en contact avec mon Dieu et puis il m'écoute. Pourquoi vous confiez toujours à l'obénida pour la rater, moi, et ma place est en raté. Si tu as besoin de prière, tu peux demander une prière, tu dis, pasteur, son gabiso, tu as comme un projet de bota. En même temps, parce que dans l'histoire, bien, pour le bâtiment, quand tu as besoin, or, il faudra continuer à faire la bango. En même temps, passer comme la projet de bota, sans entrer même dans les détails. Parce que nous avons notamment un thème, et puis vous avez besoin, il y a moi, mon mari, deux valent mieux que un. Donc, plus vous avez béni la prière, plus nous avons au cabinet, c'est tout. Mais, nous, comment qu'il y a une pasteur pour ça, prière. Au moment où maman pasteur, j'ai suivi maman Étoile, elle est à Kinshasa. Objectif est à Kinshasa. Pasteur, elle a moutoloko la yonanga. Oui. Moi, je suis pas moutoloko la yonanga, attends, prière. Mais à ce moment-là, donc, moi, il faut quand même sous pasteur Atanissima Anzambé. Non, c'est pas de sa faute quand même. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que moi, on a vu attendre à Congo, même si je me rappelle quand je taquine, mes parents sont pratiquants, et ça a toujours dans le service et intercession. Il y a un ensemble de gens au bassin pour faire la prière, pour aider pour veiller. Mais comme le pasteur n'a pas on est assisté. Pasteur a chambre pour que je église. Église, pasteur, ma photo. Mais par contre, pour la femme, moi je le dis, je suis désolée.
basi misusu babiso toluka mabala tozwate ya si libala ifalengela yango mama tokoseka te c'est la vérité hein azwi libala ifalengela yango parce que moi je me rappelle vraiment moi mon exemple c'est ma mère hein parce que ma mère a une famille un peu bizarre comme je parle même de ma grand-mère mais ma mère a épousé un Moluba et ma mère disait toujours bana nangai ceux qui n'azana bino eza pour la bino parce que ma mère a eu 4 filles bah nous on va pas tout ça et puis dans la famille de mon père et de ma mère qui est licenciée la famille de mon bah nous va comme passer licencié maroté donc bah mon qui va tous abandu on voit vraiment les contraires parce que moi là ça moi ça mon bali azamwana mais ma mère disait toujours ça mais un jour j'ai posé la question à ma mère ah mais je suis tokoli ou tant que indépendante mais tu ne vois pas papa comme tu l'aimes mon père à table problème c'est le couple mais amour ce que Zali il y a un triomphe le problème c'est comment je peux dire c'est on a ça trompé mon baliné peut-être parce que mec mon bali n'a pas côté mon co il y a faiblesse côté il y a coupé c'est moi donc à sa stérilité et ça joue des fois dans le couple africain. Et ça, quand on est vraiment facile, beaucoup de temps, on a beau rater, on bon, on rêve dans la après accepter la vie africain, au président, au ministre, au docteur, pas éditer le montagne sur l'année, donc, c'est ça mon intervention. Mais pour répondre à la question, pourquoi les Congolais ne peuvent pas se protéger? Mais je vous souhaite une très bonne soirée, puis peut-être je vais vous rappeler. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Malobombo Kayo, Maman Étoile. Oui, c'est vrai. Oui, qui remarque auto ça là vraiment, Ezali, remarque moi, c'est très très important. Remarque ma photo ça dans mon sujet moi ya mobimba. En tout cas, merci beaucoup ma chérie. Tolinga aller au benga abiso, to se planer au lobaka. Donc, c'est vrai. Il y a encore. Oui, allô? D'accord. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Ah, bonsoir, papa Didier Masuki Bambo Tebele, na maman Nabiso Étoile. En tout cas, na sepeli mingi koyoka bino na landaka bino mais nazwaka chance te ya kokota a live tellement nazwaki numéro yango nakotaki a live en tout cas vraiment balendi malamu nzambe azala na bino abatela bino apesa bino sagesse na intelligence ebele na mission oyo vraiment bozosala nana konakosalana vraiment na mingi mpenza ya koloba te Didier na maman na biso Étoile omoni tozo basé sur émission ezali si basi mais tokolobelaka si basi te puisque mwasi ava sala mabe moko alditeur na libanda aokesala yango toujours na mwana mobali alors omoni ke tozo basé na bapaster eza bapaster nyonso te mais lokola tolobaki lilala moko ekoki kobebisa na malala nyonso kokola pardon ekobebisa malala nyonso wana ezali c'est vrai même bamama Étoile olambaka soki olekisi bepise na biloko oyo ozolamba biloko wana esala nini ebebi atolamba kitoko ekobeba alors nakoti sikoyo na lisolo na biso ya lelo nazwi oyo frère na biso awuta oloba na landie nazwi susu oyo sere na ngai awuta oloba ezali likambo ya conscience ya mutu ezali conscience ya mutu yo yebi ke naza na mobali na ngai kombone interne aoloranga ou bien ata nano olore ngai te atie ngai na ndako na ye nafandaka na ndako nde azosalela ngai nyonso olingi kozala soumise te devant mobali no wana mais ozozala soumise devant un pasteur na mobali na yo aleki mobali no na nini peut-être tokoloba na bilamba peut-être na mbongo soki na ndenge nini mais na nzoto na biso mibali tozali toujours ndengi moko eloko moko echange wana eza te mais yo sikoyo mwasi na ndako ozofinga mobali nde okóma devant pasteur okomi kofukama okomi kosala boye
omoni basi bakomoko bazopesa priorité à porte d'entrée et pas ya ba pasteur puisque yo soko ke église oke kosambela pasteur abengi yo yaka na bureau prier pour nga ngai vraiment nga Alain so nazalaki mwana mwasi pasteur obenga na bureau na otoke prier na okete so na moni ka ko makambo nzoto donc pasteur okofwa lokola mbongo akala mais oui na lobela yo parce que voilà. yo passer aso prier par na yo aso prier pour akomo simba soko to ba maboko ba mama bolimbisa nga soko to maboko tina ba soutien yo potiki yo potiki mais alors c'est qu'on va ka pasteur mais oui on va via pasteur mais faut y ba petit ezali aussi hein va travailler souvent biloko mystique aussi yo moko soko boyi olingi na yo te obi pasteur na pardonné yo mais soki o répété loko pour la deuxième fois ezalanga te omona oyo koyela akobanga so lobiki na koloba ngo devant église na kobima liboso église na kotema na koloba ngo pasteur akobanga idée yo sikoyo obengisa mwasi ya pasteur bengisa mama ngai na so pakolo mafuta ngape na mosali na nzambe omona pasi wana bobebana ya solo papa bravo likambo lobi bravo ouais mobutu alobango nasi dide luka video wana komona ngo toyebi yango mobutu alobango koma yo papa ofandi olali kuna na ndako mwasi kuna na akenda la feye kuna pasera asukola ye apakolo mafuta est ce que yo moko pakola mwasi no mafuta te yo moko sukula mwasi no te kaka pasteur bon Bible tomona ngo totanga ancien testament totanga nouveau testament et pas ini tomona basali na nzambe abengisi mwasi moko boye ngai fona pakolo mafuta ngai fona weto ngai fona salo boye tututu na Bible eza te mpona nini kaka biso bapasteur o mama obotaka te osalaka na likorodo na libumu na yo osalaka na mpuku na libumu na yo imagine ndeko na nga baoimagine paster alobi no osalaka na mpuku na libumu no soko mpuku aza na libumu no ozovivre ndenge nini na mpuku wana na kati ya libumu no na likorodo wana batika biso tranquille po batika biso tranquille. Merci papa. Oza peut-être la raison du Cambolobi. Wana mpuku wana oka okomo prier pona yo osanti mpuku. Tala moni na vie soko ingo réussir na vie ezalika toujours yo. Ngai nde naza awa etanke être humain ya Nzambe na kuwayaka na ngai na nini ote na koma ata otususu mwongwe kiminga na lobata na lingala na kwayaka na ngai teke o soki balobi mwasi oyo akobota lisusu te mpona kokisi ashboye tututu soki oza na kondima kati na oza na croyance okozwa mwana o menopause epai ya Nzambe existaka te. Nzambe azali mpona mutu nyonso. Nzambe azali te atindi papa Didier, atindi mama mpona kaka kotia liboko na litama olelaka chaque jour te. Soko lingi un héros na yo ekoma te héros ezali toujours yo. Biso moko tozo fungola baporte d'entrée na kati ya bamabala na biso. Ngai mwasi soso kende église conscience no na kokanga yo te conscience na yo moko fe lobelo vérité esala naza na mobali na nga na ndako paske tokosuka na yo na sala esika bato nyonso tu bazali oteleli biso esili mwana na mwana abengani na ye mais soki ekomi makambo ke likambo ya nzoto nzoto eza na féblicité na moi. Alors yo passer ekomi ko obengisa oyebi ke mwasi na mobali na ye obengisi na bureau
lero kobaye mama mobali na sandoki o mobali no boye o asa akoma faiblesse na nini na sexualité. Mais soki pasteur ozokoma na niveau wana ndenge nini ete ya mwasi ya motu makambo ya sexualité est ce que na bible ça eza te sikoyo yo kaka pasteur lokola omoni mwasi andasa kitoko ozwi ya yo na ndako tiki alozwi sikoyo oyo mwasi ya bato okomopima na ye lobilobi adwi semi okomeli ye libala ezali kaka te mobali akende apesa predote epa na bino. Oui, c'est normal, tout ça là, parce que tout ça va partout. Il faut tout ça mipepo ya biso ba bantu. Mais étant que bozo fanda déjà na moi si na yo na ndaku mo. Oui. On peut sa prédote, on peut sa té. Ce qui si vous n'êtes déjà 6 mois devant l'État et commis déjà mariage. Donc ça veut dire yo passer tout ça la mabe na moi ça ba. C'est quoi ya yo so basali mabe. O benga moi sinon ndumba. yango nanga na posa pasteur mon question na bipase biso topesaka badime sikoyo yo sikoyo dime na yo pesa eba nani alongolanga na église nasukisi wana. Merci beaucoup papa, merci. Oh, c'est pas possible. Eh oui, Anne a raison, c'est vrai. C'est vrai, et ça